Kamale Tadingala Pa oh papa Emily Kinkela José Botele pas problème belé puisque Oyama Chimila Chuma Adana lobi maloba bolingo jarene gol Adana lobi maloba bolingo bébé Adana lobi maloba bolingo bébé Toto yolobaki mo Christian Biriki ozalaki mo Tadingala pa azalaka mo Chokuluma azalaki mo Lisae Walbinga midima Adana lobi maloba bolingo zorene golo Ezokota te manda sete barpoto Papi Vantote Lobaki, la souffrance et la sueur de mes douleurs. Les loyoke, pourquoi l'imouenga, Olivier Bojo, Christian Birikake, pourquoi Boino, t'as des démontés qu'il est. Yaya Nacho Kouloumae, Olukali Maliwa, bébé. Pololo Yakisi, guérison ma belle chérie. Guérison la mawa, bio privé ma sentiment. Soso na pasi nazali ko bokola mokola fetiye Batele motema na te motema Na te motema Na te motema Kasi nanda kwa bolingo yo Na boyi ba fute Na porte madamu na ngaye Na boyi ba logate Bolingo yo na boyiba fute na porte madamu na ngaye na boyiba locataire na ba comédien nyonso. Vous devez faire très attention. Vous devez faire, je dis très attention. Le mal n'est pas loin de vous. Aujourd'hui, théâtre est commis. Place, il y a rendez-vous. Il y a insulte. Place, il y a rendez-vous. Il y a jeton. Place, il y a rendez-vous. Il y a bisala sala. Mais non, peut ça conseil et pas bande ko mi balé o. On a la facilité au solo la na bango même attendre na téléphone. Karine Yamado, Cardozo. Shalom frères et sœurs dans le Seigneur, l'orphelinat à Vida organise le 12 juillet 2025 une grande journée d'action de grâce. Nous vous invitons tous à venir assister. Le 12 juillet 2025. Nous avons pour inviter Ndeko Nyonso et surtout pour nous donner à partenaire Oyo et Salami que le jour où on va se retrouver à Kinshasa. N'hésitez pas, Yaka. On va passer un temps de louange et temps d'adoration. Batia mutema malamu. Dino batu bosimba kambongu. Obebi sambongu te. Oya kutika ngo. Ipa ya bana babola. L'Éternel te bénira ces jours-là. Alors, il n'y a pas de droit d'entrée. Le droit d'entrée, c'est pas amener nous seulement ton cœur bien disposé et demander à Dieu de te rencontrer ces jours-là. Retenez que la Bible dit la religion pure et sans tâche consiste à assister le malade, à visiter les captifs, les prisonniers et à soutenir les orphelins. Le 12 juillet 2025. On va danser, on va élever le nom de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse, les donneurs, les partenaires. N'oubliez pas, n'oubliez pas. Alors tu viens seulement, on va célébrer, on va danser, on va élever le nom de notre Dieu. On se retrouve avec l'orphelinat Vida ce 12 juillet 2025. Et indagate, mais itelakane, iteli, ouya. Nous sommes situés au 49 de l'avenue Kinzola, dans le quartier Régie des Eaux, dans la commune de Kinsanso. Notre référence, 3e Dodane, arrêt Loboko, à proximité de la maison communale. Vous pouvez nous contacter au +1 647 533 43 10
au plus 243 89 57 13 354. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, moi, la famille, beauté partout, vous avez dans le monde. Merci de la confiance, patience et fidélité. Vous avez toujours et pas dans la cousin national Goskandi. Di Kambala, boye, madame la tranche magazine, la bisorat pato, car là où aujourd'hui j'ai comme invité, te dingalapa, moko, il y a ba communicateur, il y a Bellevue, condition commun. Nam tala si ma bili, faut moi l'angana soit invité, l'anga waza permanent, dingalapa, bonjour. Goss, cousin national, salut Boka. Bonjour mon frère Goss, Nakadisi. Talaka ndenge to yaka depuis tongo tozala kiawa omonaka même bilamba bozo balukana yango bozo tourner omonaka même elamba na Goss asali nango des émissions en tout cas ba maman ba papa bino bato bobolanda biso bo tenir biso mais ingala est trop pauvre bo tenaka biso rigueur parce que des fois neti depuis Bofandia, beaucoup ça la 3-4 émissions dans la journée. Alors l'essentiel des autres sabino mitou nabiso, ba réflexion nabiso, obiso tozana ngona mutu, shalom nabino, nzambe abomba abate labino. En tout cas, émission donc ezo banda awa Goss déjà na qui bino que il a l'accès donc kazalane na exclusivité nabiso, yango bo mona air moko ayambi tonton mondirba. Moko doit yambi tonton Yams, Mope Aye, Ayambi tonton Tadi. Donc c'est la famille. Voilà. Et la famille est sacrée. Voilà, c'est ça. Voilà, mais là, on va la famille est sacrée. Tu veux dire que la famille est sacrée? Non, la famille est sacrée. Hein. La famille reste famille. Omoni famille à Kala doit la rater. Mais au moins, ba master à Kala bazalaka, ba connaissance à Kala bazalaka. Maman à Kala doit la rater. Vous voyez? Mais au moins, moi, si moi Kala doit la. Donc tu comprends, donc c'est ça, la famille reste sacrée, même aussi les parents au banyoko la biso lobby déshonora maman na biso, en tout cas attaquant leki, il restera toujours ton papa. Donc moi pena so ok pena ok dans lobby non pour ngana yana mukili, il fallait papa akutana na maman na biso pour ngana yana mukili. Voilà. Donc, mais elle reste sacrée, la famille. Voilà. Bellevue, qu'on dit, elle séjourne en Belgique, oui. Tout sur la boye. À Kendaki pour un événement, ils ont déjà le samedi. Voilà, ils ont le samedi. D'ailleurs, moi j'en profite au moment où je suis en train de vous parler. Avant, on a côté Makambo, il y a filmé La vie des Tekra. Badadjou Bazoche la biso juste la petite vidéo, on a l'écolo pour na kola Xabato. Que la salle, ils avaient déjà prête depuis Kala. Déjà bazoko zela faut ba yamba bandeko na bango ba yamba ba invité. En tout cas il est déjà 17h heure de Kinshasa awa déjà na ngambu ya Belgique kuna déjà toko komada 18h. Mais nous avons un souci, le plus grand problème tozan nango antenne oyo fallait à transmettre biso tozo biloko en direct. On a un petit problème sur le plan technique. Donc batuba meka ko tenir biso rigueureté ba meka comprendre biso que ba kozala na moins retard mokie ya kozwa exclusivité ya makamunyo so ezoleka na Belgique kuna pona dîner ya fraternité. Mais sinon nous sommes ensemble avec maman Charlie Bozio. En tout cas c'est une femme de fer, une maman qui a une tête bien faite, une maman qui est en train de se battre pour na koluka moyen l'autonomisation pe ya basi ezalaka na place dango. Et je lance ce message na ba fan nyonso ya Bellevue. Vrai fan ya Bellevue, ba vrai Bellevue. Ata lelo ba concert ya ba frère na biso ba frère na biso Ferré. Ba na ba concert, ba frère na biso ba Robino, ba na ba concert na Belgique wana. Bandeko ebele ba activité eze belé ba spectacle eza ebele lelo, mais vrai fan, vrai ya Bellevue malgré les activités, malgré ba musiciens o bango ba lingaka mingi akolinga akende bisika oyo mama azali parce que Bellevue présence nae ezali signaler lelo na dîner ya fraternité o ezo salema na Belgique. Vrai fan na Bellevue emballe toutes tes histoires kende ata au salaki réservation ou au salaki réservation te, il y a les imprévus, il y a le table, il y a excédent au maman Charlie Bozio avec toute son équipe ba réservé pour na bateau bakoya oyo basalaki réservation te. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors tout le monde a qui délégation ya bateau Londres on dirait bayaki wa.
Ouais, déjà, Bellevue a des fans partout. Les amis, maman babalingaka Bellevue. Les amis, papa babalingaka Bellevue. Les amis, maman misusu pour na Bellevue bakoki ko abandonner bilo na bango nyonso. Baye d'abord pour nous soutenir les qui na bango yaya na bango ser na bango star na bango leader na bango. Les amis, lokola ba maman Etiel Ngoma. C'est-à-dire ba maman Etiel Ngoma à cause la azana occupation ya ndenge nini. Mais so bengi pour na likambo ya Bellevue. À servir nano yo pour na likambo ya Bellevue. Eza lokola ba maman Charlie Bozio, eza lokola ba maman Apôtre, eza lokola ba maman Jomi Tanganga, eza lokola ba maman Marie Tabora, eza lokola ba maman Isabelle, eza lokola ba maman baza ebele ba maman Nathalie Nana Mosibu, ba maman Madeleine Keta, ba maman en tout cas bazali moi ebele ba maman Iget Simbu, ba ya Iget baza ba maman oyo ROR makambu ya Bellevue et zo salema pona bango ba sombi yango et komi ya bango. C'est ça le vrai de Bellevue. Donc je vous invite, je vous exhorte, je vous annonce déjà la porte dans moment auto so là, il est chez nous déjà et à 17h45 donc 18h45 déjà heure il y a Bruxelles si je m'abuse pas. Kalaté Maman Zosala donc entraîné. Voilà, Kalaté Maman Zosala entraîné. Mais avant non, allons-y. Et ça, Aléa, il y a technique. Donc c'est pareil. Donc voilà. Mais ça, quand activité, mon côté de la Belgique, on dirait c'est comme si vous avez l'activité na Kinshasa bientôt là. Bon, Ngaï, je me communique d'abord pour ce qui se passe en Belgique. Parce que la présence, il y a la reine mère Ezakuna. Donc c'est-à-dire Azali mokonzi nabiso, Azali maman nabiso, Azali leader nabiso. Biso toi kana complexité hein, le kola bande comme susu. Ba monaka ceux qui au soutenir Bellevue, aux a faible. Mais ceux qui au soutenir comédien mosusu wanande, aux a grand en esprit, aux a fort. Non, biso toi ka ba complexité. Notre maman Azali na Belgique, donc on doit commenter d'abord sur l'événement ya Belgique. Nyonso na minitoyo tout. Il faut fermer porte et ça a poulé na Bellevue télévision pour filmer na combo ya la vie de Tegra et puis Minduki total ici na ngambo ya Belgique bisika boni mamaza. Voilà la vie de Tegra, comment ça se passe? Très bien, 7e épisode déjà donc un bon film, un meilleur film. En tout cas, il y a des histoires oyo ezo le kanakata film ana ezali ba réalité. Omoni ezana bandeko ebele lelo, bandeko ebele. Hein? Bandeko est belé aujourd'hui. Il y a Bassi. Kolinga Mibali. Olingi un homme avec ton cœur, avec ton âme. Mais au monde, Mobali Nanga Munae, c'est un profiteur, c'est Azali opportuniste. Azoya et pas na yo pona tes avoirs. Azana besoin ya oyo ozate. Mais Aza plutôt na besoin ya oyoza na yango. Ebele bazwa bambongo apesi mobali zwa mbongo bima epa na biso lokola yonde mutu don balinga or eza propre mbongo na yonde mutu ezoko bala yo et ebele ya mabala bongo ekenda nango musikate. Même je sais qu'une femme a koki ko assister son homme lors ya ba préparatif ya mariage na bango a koki pe ko assister mon balinae netinga si je suis en train de préparer mon mariage, c'est-à-dire mère à petit à Koloba papa. En tout cas, je peux t'apporter un plus d'anga sur ce point ouais non, moi c'est ça normal. Mais quand par exemple ma femme à moi à lobi mbongo ne a passé ya moto qui a passé, elle sort le matin pour azonga tina ba 19h au lieu ngai na zoa na honorer ye. Mais mbongo na ye aye apesinga pona kende ko honorer na famille même nga na oboya. Tu comprends? Même ata moi si wana alinga kanga na degré mo boy na oboya ngo. Na oboya ngo ezali ba leçon, ezali makambo ezali ebele na film wana on aura le temps de discuter, on aura le temps de faire comprendre na bato mambo ebele. Bandeko na biso ebele ya poto basala ngo na ba frère na biso ebele awo. Bozo monaka mariage bato bazo sepela. Or les années mbongo ya mwasi nde donc ye moko azomi balela. Donc déjà
ndeko nanga mwasi yaya nanga sœur nanga cousine nanga nalela bino fort eza ba conseil o nga na pesa bino déjà so komi na niveau wana yeba ke mobali aotika la ko respecter yote. Oui, il y a des hommes conscients aussi. Oh basi ba soutenir bango lorsqu'ils étaient faibles sur le plan ya mbongo. Moi si donc à soutenir à garder qu'à juste qu'à position jusqu'à la fin avec sa femme. Mais beaucoup de jeunes oh il y a ba génération il y a biso génération oza avant biso pour na bango ezala geno ah petito azo sutukelanga. Donc faut na profiter na faiblesse. Non peut ça babandi ko ebele ba conseil ceux qui osana nous prêter en tout cas supporter ba humiliation, supporter ba critique, supporter ba insulte. Si Erio au comme après Oya honoré moi si na yo. Voilà, ngala panalinga qui te vend un tout petit peu plus wana ya cinéma. C'est quoi la magie bima kozala vraiment pembeni ya Bellevue qu'on dit magie ezalaka nini oto monaka ke Bellevue film wa kosala et koti lelo oyo koya lobi fo leka oyo totalaki et ndeko yo moko lobara lelo ko lega lobi lobi ko lega lelo lobi ko lega lelo donc voilà ça dire ogi gwa alors ça dire il faut comprendre Bellevue azali professionnelle elle a étudié ça et Bellevue azalaka inspiré na Nzambe azalaka à court des idées té Bellevue a une tête oyo akobando koma akomi lelo akomi lobby kuna siko imaginez film Odo Uto Leka ezaki na plus de 11 épisodes. Chaque épisode ezalaki na suspense, ezalaki na message, ezalaki na conseil. Film Odo Utaki Koleka ezalaki na plus de 8 épisodes. Oyo peut déjà to komi na 7e. Donc ezana même ata na idée ya kosila na noté. Ça veut dire ezanango magité lorsque ezali naturel. Ezali don na yo, ezali likabo on Nzambe donc apesio. Mon frère, obano forcé na yo te. Eh, obano forcé te. Ce n'est pas la magie, c'est Dieu. Nzambe apesa ka vision, abaksakana provision. Si réellement ça vient de Dieu, si réellement ça vient de Dieu, okobano fournir ba effort te, ça va commencer à couler. Likolo na lokola ofongoli robinet mai ezo kitana motu. Donc c'est ça. Et puis au-delà de tout, Bellevue azamutu ya concentration. Bellevue azamutu alingaka nature mingi. Bellevue attend un peu moins trop. Et elle est beaucoup plus concentrée. Le résultat, photos wakaya malamu. Voilà les résultats photos de malamu. Photos de malamu. Alors par rapport au nombre de vues, ça marche comment? Tout le monde a dit Mertier et PCB 2 millions, plus de 2 millions de vies. Mais au Holanda, chemin de KO et PCB sur la moitié, l'élo évolution. Non, mais le vu déjà, il faut y aller. YouTube, Bisso Toraba partenaire, il y a YouTube. Il y a un temps, YouTube a bloqué la visibilité. Il y a un temps, YouTube a fondé la visibilité. Hermoko, YouTube a bloqué la visibilité, a fondé le c'est-à-dire au moins la vidéo mon bataille yoka 10K mais au côté lango $200. Vidéo mon bataille 5K mais au côté lango $100. Mais hermoko okomona vidéo a bloqué naé mbongo a matisi ba vue. Vidéo moko au mona donc ko sali nango 20K mais aux yeux lango $100. Ça arrive. Il y a un temps pour tout. Et puis il faut que les gens comprennent quelque chose. Au moment où ba vu so e ya kaboye na YouTube ya et telemi. Ezalaka ya mabe. Ezala nango ya mabe. Ba vu so te do ezalaka ya malamu. Avec Bellevue comme elle a Dieu et que nanango malembe azotambola clopin ti akokoma na destination. Le vu moi na s'inquiète pour na ba vu te surtout pour na oetali ba filmer. Il y a Bellevue. Ata lelo bataille yango motier avec le temps. Okomona penage non yango modo bano mata et puis donc bano kene le vu c'est tout à fait normal. Ba film nyonso et yakana mo pepe moko te. Eza pendenge bino bato si boza dana bana. O mona mobo azala moi doué na elo mobo mona mobo alingaka mobo mona mobo donc eloko mobo donc marchera pété na ye. Ça arrive. Donc ça nango normal. Wana azaki na ba vu likolo oyo ba vu eza un peu ya kokita mais avec le temps
et komatanango mais na kosenga na bande konyonso o balingaka madame Belinda ya Belinda bazwa ndeta ya kotala ba filmer bazwa temps ya ko partager bazwa temps ya ko commenter bazwa temps ya ko liker ba film wana et permetaka pe ceux qui ba commentaire et les qui ebele film eza beaucoup plus sollicité YouTube azwaka vidéo en charge ye moko na robot na ye abando sala ba partage azo proposer yango na batu donc c'est ça voilà waneza et le mot très important c'est à dire que tant on batu bazo ta la film trop bozo liker bo commenter bo partager bozo aimer meilleur partage de ta YouTube parce que sur côté au monde que YouTube il m'a recommandé na batu et c'est plus facile que batu ouais à proposer pena azo suggérer azo recommander donc ce qui a montré que vidéo est beaucoup plus sollicité aussi donc voilà na cercle que message année passé na famille Bota Mobimba partout dans le monde message à tonton ngala pa eleki tonton ngala pa to solo lana no sikoyo ce qui se passe lelo na monde du cinéma congolais parce que nous avons moko oyo umeli na monde wana aujourd'hui moi ba makambo belé ya bienté et comme koleka ba vie ya ba acteur comédien et belé lelo et comme étalé na ba réseaux sociaux comment dirais-je ba vie ya ba vie ya kala ya ba ene ya cinéma amoureux c'est comme koloba na ba réseaux sociaux est-ce que ça objectif oyo bino boyaki ko bundela na cinéma congolais? Merci beaucoup Ndeko Nangai. En tout cas, question on dit la moins large. Je vais informer Nabandeko Ebele. Frère t'a dit que vous voyez, le bon Dieu m'a fait grâce. Si j'étais aux États-Unis, j'allais faire aussi la formation militaire. Mais quand à Kinshasa, Anza me doit salinga grâce, j'ai touché à tout. Moi, je suis un cordonnier. Moni ndetoza beso ketch za obeba so nazu crochet nazu nylon no betelo contour na ketch ozo jeter. Je suis un informaticien. Nazali un scénariste aussi. Dans le passé, j'avais une association de promotion culturelle. Je voulais beaucoup plus apprendre. Je suis aussi un réalisateur. Je suis un monteur, caméraman. Dans le passé, je voulais beaucoup plus apprendre. Nabano sangisa. Nazu gauche, nazu droite, na sangisi. Et ça na bande comme sous pe biso to pesa bango goût ya ko sala musala ya théâtre. J'ai eu à prester dans deux ou trois pièces de théâtre aussi. Mais biso oyo tozaki nango lobby. Eza oyo eza les lotés. Omoni avant les gens mettaient beaucoup plus leur tête. Mais lelo eza sous mitouté, lelo faut cha nzoto. C'est-à-dire faut cha banalité, au tchoko ebele, OK, au changer forme, aux autres dendisa liboso, au dendisi sima, banoko bamonio, c'est ça. Nde bakmo bengango ke nazali artiste. Lelo il faut otobola matoi na yo, otoboli gauche, otoboli droite, otie ba locks ebele, ba tatouage dans nzoto, yango e komi signification ya ko benga mutu, un artiste musicien, un artiste cinéaste, un artiste comédien. Lelo e komi il faut pantalon et kitanase. O kitisi pantalon ti awa sous kilote na yo ezo monana. Wana nde sikoza ba identité oyo ba koma ko pesa ba comédien. Lelo il faut ozala très impoli, ozala hortin, ozala mutu ya ba jeton, ozala mutu ya ba n'importe quoi pour et comment la définition ya ba comédien. Or hier ce n'était pas le cas. Ngai na ya ko bundela ba comédien te papa. Moi je suis un homme de valeur. Je suis un homme de valeur partout où je suis passé, partout oyo nzambe alekisanga na parcours nanga na sena mokili na sala effort na apprendre et loko mombo et pas bandeko na fandi na bango et puis bandeko pe ba fandi nanga ba zoape donc loko mombo don na part nanga bandeko ebele ya ba comédien lelo bazala préparer te makambo ebele ezokomela bango lelo bandimaka te ke bakokoma na makambo wana et beaucoup de comédiens batamboli pe bien te. Ebele batamboli pe bienté. C'est-à-dire
na koluka nzela ya poto bande ko ebele batekaki ba milimo na bango batekaki banzoto na bango pona koluka visibilité bande ko ebele bateka milimo bateki na banzoto na bango bakoti babisika oyo bazo regretter lelo parce que on doit tous apparaître, on doit tous faire le succès. Or succès et pesa mela mutunion sauté. On ne devient pas leader, babota maka leader. Aujourd'hui, les gens ba komi a lokola dinana a komi place à Zangai pe fona luka moyena koma lokola dinana. Mais oyebite ba sacrifice nini o dinana asali na vie na ye pour akoma o yaza. Omoni Bellevue bi ah Bellevue na uto ya na théâtre kalaté. Ah akomi boende ni nga pe fona luka moyena koma lokola Bellevue. Tu ne sais pas quels sont les sacrifices au Bellevue à sali pour akoma place donc azawana. Bellevue pendant que batu bazo kende bazo keno luka ba noko moko boye ba papa mo boye ba yaya mo boye Bellevue prend azui nzela ya ina akeko yokola pendant que bino bozo koko tozwa temps ebele na gindumba tozwa temps ebele na choko tozwa temps ebele na ba papa mebimba Bellevue azui nzela ya ina pour aller apprendre le théâtre. Mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, papa ezali tout à simba salaye boy tombola buaka et moko est comme ko décourager na bande ko na biso ebele. Or les artistes baza lokola ba démédier ba pesa ka forme na eloko eza na forme te. Imaginez-vous texte ezalaka mort. Mais pour rendre les textes vivants, il faut qu'un artiste a joué pour texte wana ezwa sens. Parce que muto azo pesa eloko sens o deux aki sens te aza ndenge nini. Il faut vivre ndengenin. Il faut atambola lo lengenin. Il faut fanda ndengenin. Ce n'est plus le cas, mon frère. Lelo ezaka biloko ezongenga na misu. Yango bato bakmo monango wolo. Donc, toka moite. Les anti-valeurs et koti trop. Donc moi pour moi des fois on a déjà ndeti biso Congo tozala déjà na deuxième monde. Donc mokilido pour na biso mokilido comment tambola à l'inverse. Tala ndenge les réseaux sociaux de commis mon frère. Maintenant zo signaler bino. Bo changer sujet. Bo changer dans le sujet. Bo zala nanu kana sujet wana. Na c'est génie. Bo ka gu. Na c'est génie nozolobe. C'est-à-dire bo zala nanu kana sujet wana. Bo changer nanu sujet bo zala ka wana. Po nanu bo bimisité eza nanu. Donc c'est-à-dire eza na groupe moya batu oh ba koma ko manigancer batu. Kendenge za boye to beta ngo boye to sala ngo boye to kende boye to luka boye to baluka boye ezonga boye et pesa mela boye ce qui est beaucoup plus pour na détruire bato ce qui est beaucoup plus pour na nuire bato ba sala effort mabe a bato ba pelisela ngo mwinda courant jour ngo ku de kendaka ba ke louer le ngo générateur wow po ba ya batombola ka mabe ya baninga mais est-ce que comme temps donc pour batombola mabe ya baninga mabe na bango bazwango bakunda yango batongela yango ba immeuble mais le ko la temps bakosela yango makambote eza le temps de Dieu tala ndenge nzambe akomi ko exposer moko ce que le ko la ekomeli bango ale to luka moyen lisanga na biso ba secret donc et ko bimandenge balobaka le loup balia na ka bango na bango te ale ba komi ko luka ya ko embrouiller situation na gauche na droite total abino ça dit boka boana retard on a tout na maboko. Lorsque tu parles de ça ça les lisions non ça là omoni mon frère gosse eza na ndeko oyo ponanga na benga yendeko omoni Cardozo a femme mon je sais pas. J'ai de bonnes relations avec Cardozo. Je dis de bonnes relations avec Cardozo. J'ai de bonnes relations avec Karine Yamado. J'ai de bonnes relations avec les comédiens Nyonso ya Congo. Ce sont des femmes, il y a Valère, qui n'a pas des erreurs dans sa vie. Moutounini a commis un péché. Moutounini a commis un gaffe.
Mais pourquoi toujours il faut prendre basi o baza basi à bateau? Mais il faut beaucoup comme ça va ngolo kola ba chose. Ngana yipsa même ba ninga na ngami bali. Quand une femme te laisse son corps, qu'on constate qu'elle est faible, ou à surtout qu'elle est yo, comme il benga mutu ya makasite, comme il benga teke pechuana a krakanga, a koufelanga, a kouelanga. Parce que quand tu viens, tu demandes à servir yo. Non. C'est parce que alingi yo. C'est parce que azana considération na yo. C'est parce que azana respect na yo. Bato ebele lelo kozala malamu na bango e commis infraction. Kozala en bon terme na bango e commis humiliation. Et je vais demander na ba comédien nyonso. Vous devez faire très attention. Vous devez faire, je dis très attention. Le mal n'est pas loin de vous. Aujourd'hui, théâtre est commis. Place, il y a rendez-vous. Il y a insulte. Place, il y a rendez-vous. Il y a jeton. Place, il y a rendez-vous. Il y a bisala sala. Mais non, ça conseille et pas bande de mi balé oyo. On a la facilité au solo la nabango même à na téléphone. Karine Yamado, Cardozo, que je vois Bakomo Nabango et Tambola. Yaya, gardez silence et le bon Dieu combattra pour vous. Gardez silence. Beaucoup t'en a même molongo wanate. Lokola X a boaka bajeton ngai penaye na banape ko boaka bajeton. Je dis ça en connaissance de cause. Na moni gag moko ya ndeko na ngai Cardozo bisika mo azo epsa ndeko moko abebisa kado longi boye komona ye. J'ai du mal aussi yoye ba comédien ebele de vues boye na ko yeba mais combo un peu difficile. Azo epsa ndeko wana yo lokola obwa ke la bato ba jeton pona yo do yebi ke so muto alobi atalika mona na mutu do cheka ke o alobi abwa ke lio jeton a cité. Et ça n'a pas de ebele basant dans le mal. Ce qui a Monica et loko est bougé pour na yebi ke awa balingi baya ko dévoiler empire du mal au place biso to siège. Aujourd'hui, le théâtre c'est le rendez-vous, il y a n'importe quoi. À la fin qui sont banane bato baza ridicule. Ezali ba maman na biso, ba papa na biso ya ba comédien. Or na mulongo ya ba comédien, nous retrouvons des intellos, ba licenciés, ba docteurs, ba médecins, ba avocats, ba économistes, ba internationalistes. Mais à cause il y a koluka moyen to apparaître, il y a buzo ba mo boy, ba koma ko bimisa bato nyonso, ndenge moko sac moko eloko moko. Imaginez, ça fait trop mal des fois et comme ko baïse bato ya otala théâtre offandi avec la famille bozo tala. Heureusement, nous avons dans la grâce à Tchélibiso, ba chaîne lokola ba chaîne, il y a ma maman Bellevue, à Tchélibiso lokola ba chaîne, il y a ma maman Dinana, ba chaîne, il y a ma maman Nabiso, ba Cardozo, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais les comédiens poto binomo bomiko tisa. Ça dit parce que le mal est profond. Le mal est profond. Les gens ont travaillé le mal na bango nyonso pour nous représenter ma B, va définir en belle vie. Les gens travaillent comme ça. Et puis c'est ok. Bah comme ya batu o bozo ka bazo tanga X Y, ce sont de mêmes personnes au ba comment peut combattre belle vie. Est-ce que yo trouve ngo normal aujourd'hui so mutuka ka afingi belle vie bien. Lobi na tongo fo les abakou ba comme ça y meilleur ami na bango. Si tu veux qu'on puisse t'embrasser et pas il y a bande konabiso il y a les abakou que ça y a comédien, ça y a chroniqueur, ça y a fan. Il faut que tu insultes belle vie. Il faut que descendre belle vie, déshabiller belle vie, humilier. Tu as une grande place dans la communauté Abakouk. Conception niniwana, idée niniwana. Likanisi ezalaka nini, projet ezalaka nini. Objectif ezalaka nini. Pona ko luka nini, pona ko gagner nini. Mais sikoyo bayebaka teke pendant que basala kamakambo wana ba commettre un peu de gaffe. Oyo ezotika la namitu ya bato belé. Le temps bako c'est la makambo te noko.
voilà le temps bakos lango makamutile tout bitali solo ya ba comédien na linga qui na posé une question oyo parce que ils appellent loko oyo ezotungisa pe ba fanatique mwebele ba fanatique mwebele ba sali constat que barter comédien ebele oyo ba bandaki ko compter peut-être plus tard tout tard ba ko kozala ba grand star ya c'est pro service mokondi nzambe ya ba concession mokondi ya ndili brasserie balbi président Rigene Basilwa aye lisusu papa social alobi tour oyo apesi bana poto apesi bana Amérique apesi bana Afrique mapango 20 mètres sur 20 nalobi bien 20 mètres sur 20 na $1000 ya pamba bandeko na ngai balobi awa na Airbus pro service koma kolo lopango somba lopango na yo na moins cher petit cas héritage na $1000 ya pamba et pas ya président Rigene Basilwa président Rigene Basilwa na Airbus pro service balobi zwa lopango na yo na moins cher petit cas héritage awa et pas ya président Rigene Basilwa balobi awa na route Arocade route au Faja sali na place ozinda na mayandili na place ozinda kuna bikote wana yaka oli ola mukana tongo koma na ebale yaka koza lopango na yo awa et pas ya président Rigene Basilwa Airbus pro service zwa lopango na moins cher petit cas héritage bana kini bana poto bana Afrique bana Brazzaville occasion yangoyo Airbus pro service apesi bino lopango bien cadastré awa toza cadastré mikana nyoso awa eza nango complet Airbus pro service l'assurance de l'avenir. Airbus pro service soit lopango na moins cher petit cas héritage ebele pe bakomi na bango kokoma kolobela ninga na bango oyo baza barter comédien ndeti bango batiki musala ya théâtre apparemment bakomi kosala communication quand nous tu loba on a ya mususu pe ya bien mususu pe ya bien te na ngambu ya tous les deux côtés donc la famille Bota même na ngambu ya baku na ngambu ya famille Bota toujours mona ba bien capé ba do sala ba théâtre ba gérer comme étant sur la théâtre na ngambu kuna baku pena pe trocha pe munir ba pe za artère comédien na ngambu ya baku kuna tout le monde ba bijou la reine tout le monde ba maman Teresa lelo à venir nini bazo pesa na cinéma congolais et eza ba carrière na bango chacun azali est responsable ya ba acte na ye. Je venais de te dire que ngai frère non t'a dit j'ai été président il y a une association de promotion culturelle je faisais na bano sala ba publicité na bano sala na cinéma. Ok, donc ils ont dépendre na mutu par rapport à vision na ye. Ezali na batu misusu baba vision na bango ezali beaucoup plus limité. Kolobela ndeko na yo malamu eza mabete. C'est pas une infraction. Ezali mabete. Et comme akamabe erio komi accro. Ndenge baba ndeko na biso misusu utotanga kombo. Ba komi ba fan ya sila par défaut. Bakomi bafan ya si la par erreur parce que na famille Bota ba trouver ba intérêt na bangote parce que intérêt na bango beaucoup plus awa ezali ko sala ki jalelo wana e futa bango. Or na famille Bota la maman de famille Bota oh donc est intéressée d'abord c'est l'humanisme ezali kibo mutu ezali ba valeur ezali musala et puis ezali kibo nzambe. Ce qui ozo ko remplir ba tâche wana nyonso te pembeni na ye donc ozala te siko ebele ya bandeko wana nyonso ba trouver ba intérêt na bango te. Ils pensaient que quand tu viens aujourd'hui maman Belville donc akabeli $100 $200 $300 nde a commission chouchou mère donc a minaye non et elle a ses bons cœurs là de partager elle a ses bons cœurs là de deux mais etinda yote lokola aux yeux facilité et au coup tanana Belville au manqué au mari et respect au manqué gesho respect wanande pena boyo kanate do avec Belville c'est ça la différence na lingate beaucoup plus que ça la ba comparaison il y a ndeko na biso il y a ba comédien ou ba comment ba journaliste parce que chacun connaît ses objectifs mutu tout ayebi ba objectif na ye et la majorité so taliba oh ba changer les côtés
la majorité ezali bateau bazali sans vision, sans objectif. Regarde ce que fait tonton Yams, par exemple. Regarde ce que fait tonton Mondirba. Moi, je me reprendre exemple, il y a ninga wana mi balé pour na boina zoya batumisus pour comment que on s'attaquer na biso. Penses-tu qu'il y a une tête bien faite na molongo ya bakouk ou donc leki ya Yams ou bien ya Mondirba? Lorsque vous recevez Mondirba na kata plateau na yo, vous sentez la sagesse, l'intelligence na matière, na connaissance. Vous pouvez discuter cinéma avec Mondirba du début jusqu'à la fin. Lorsque vous recevez Yams, beaucoup discuter makambu ya théâtre du début jusqu'à la fin parce que oso sentir sagesse na intelligence na kati ya Yams. Mais le contraire, ce qui yo oyambi bandeko wana misusu akotika lobetelo lisolo ya théâtre te akobetela yo ndenge mwasi moko boye abimaka na garçon mo boye akobetelo ndenge producteur moko banozwa serment boye akobetela yo, c'est-à-dire akotikala tout autour ya ba vie privée ya bato na ba secret. Or na mosala oyo tozali na ba secret oyo tozalaka censé te, il faut kobimisa ngo na miso ya bato parce que c'est partout. Même dans la Bible il y a le secret. Même à l'église, il y a le secret. Même nabanda kuna biso toka na ba secret, toka na ba principe. Mais moi, ce qui m'étonne, lorsque les gens arrivent à la télé, babo sani na ba principe, na ba règle nion sur la vie. Donc, ils ont dépendre na mutu par rapport à la vision, na ba objectif nae. C'est ça. Voilà, voilà. Et la réponse à tonton Ngalapa parce que Batebele c'est posé une question là. Alors, nalinga ki tozonga mwasima. Et puis, Peso Tali, beaucoup plus ceux qui sont venus pour détruire le monde, il y a médias en ligne, beaucoup plus, ce sont des comédiens. Et ça, les comédiens, bango moko. Ndé baye pena ko chabo soto poto pena na ba analyse na ba tout. Donc bango nyonso ba comme ko préféré na bango beaucoup plus ba comme ba journaliste, ba comme ba chroniqueur, ba comme ba analyste qui a prestaka sur la scène. Pour Ngatine Nazar, si on m'appelle pour une scène, je partirai jouer. Nake pena na sali casting nanga, ce qui est zochanga en valeur, dans salon. Mais par rapport à ça, les lots oyo sikoyo, ba fan oyo bandeko c'est la peut-être plus pour na barter wala. Ba ça pour faire bango. Ouais, mais déjà si à travers ce qu'on fait nous les journalistes, biso ba chroniqueurs ou bien ba comédiens, si tu as une bonne moralité, ce que vous allez n'aba bon sens, ce que vous allez n'aba objectif, c'est que tu allais faire nanzela théâtre, au kokipe ko sala ngo nanzela ya micro. Ndenge bandeko na biso ba Yams ba salaka. Yams a télémélanine, les antivaleurs. Ou peut-être voir Yams na théâtre do linga ki za mokie. Peut-être nanzela ya scène Yams voit na yedo linga za la mokie. Mais elle a yé afandi na plateau a wana kiti. À sali émission à déplorer, à dénoncer Mokili et Koki Koyoka. Contrairement à la scène, il y a théâtre. Parce que pour Yams, à la scène à théâtre, il faut qu'il y ait une maison de production. Et Zali na Mpifo. Le coup la Bellard Production, le coup la DD Télévision. Le coup il y a Cardozo. Et bon, ceux qui ont chance, il y a que nous jouer dans la maison de production. Connaissance, savoir, conseil, apport na yé o azana besoin à même na communauté. C'est pareil na bandeko Mondirba. Ceux qui voulaient faire dans le monde théâtral avec le micro, ils peuvent bien le faire. C'est quoi? Éduquer, former, divertir, orienter les gens. Donc avec les micros, ceux qui batikali kana principe na logique, ils peuvent bien le faire. Malheureusement, il y a un bon nombre ya batu o bazali dans le bon. Et bah misusu bah pona na bango bêtise. Laissez les morts enterrer leurs morts, c'est-à-dire quoi. Voilà, laissez les morts enterrer les morts. Alors Toromo kende vraiment na suka. Alors question na ngai ya suka pour que tout s'il sanabiso natika yo po baki moi santé zo je sens dit moi bien té. Alors na ngai ki tozonga moi simana zo tuno likambo parce que vous faites partie vraiment il y a mon communicateur il y a Bella Production et c'est vraiment ko mo ba nungu était ko zala wa affaire ya Sarah gosse yo kana ngito silisa ka gosse affaire ndoko na biso Sarah après tu es comme on a artiste moro comédien pour ne pas citer les noms ici
aye ko poster eloko moko alobi aza na regret lelo na monde na cinéma bakomi kofuta bato mbongo mpona koya kofingaka bato alors que ye aza mongo kutu nakomaki yango pembeni awa alors que ye azali impartial. Moi je vais vous dire un truc. Nous avons un problème, il y a compréhension dans la communauté. Et malheureusement, biso tozalaka ba responsable, il y a ba compréhension, il y a ba ndeko et belete. S'il faut parler de belle vie, il faut que tu aies insolence, impolitesse. Mais s'il ereko makapono lobela batu misusu, il faut oguma motu, ozala na respect. Respect et pona bilongi. Bandeko bazo déplorer pour avoir entendu parler qu'on paye Sarah. Baza baninga ya bandeko nyonso bafinga ka ba comédien ezala na poto ezala na Kinshasa soki ba ye na Kinshasa baninga na bango bazala na bango ba o apoto bazala ka na bango ba pire vie na bango ba pire petite na bango baza ta na leçon mon côté ya opesa biso. Nous avons le respect et pas ba yaya na biso wana mais ba pona oyo ba pona to swana te to bebana te na ba grand frère rebelle mais ba tia ke biso lokola to akaba to belle vie ba komota la biso na musika. Bon, préféré Esse, a préféré Mida, a préféré Moura, a préféré Lekechu, a préféré Yagola, a préféré Bandeko Nyonso, Bazo Sala, bavure na place publique. Bangonde, Baza Bana Malamu. Bisonde Toakabana Mabe. Seul Dieu sait. Et puis, aujourd'hui, je vais poser cette question donc à tout le monde. Les gens voulaient incriminer Madame Belleville pour na Oetali Sarah. Parce que, soi-disant, à Futakaye. Comédien Nini, Aboya Kokenoko jouer et pas si là, parce que, bah, et c'est n'a pas mis da finga abattre. Donc, disons quoi? Ba mida ba ye, ba fingi nzoto maman top, ba fingi Kati, ya maman top, ba fingi Belleville, ba fingi maman étoile, ba fingi maman Milo, lobi na tongo bino, boke et pas si là. Donc, ça veut dire, boke naka pobo encourager, ba toana, ba continuer ko finga. Ce sont des débats de la rue. Avec tout le respect que je dois na bakulu tunanga basalande ba part des choses ba finga ka ba comédien et belé awana na mona poste ya frère nanga wana te ya kulu tunanga na te on a tozali na ba relation malam. Moi ce qui me choque c'est que des fois do mona ba seka kana Belleville des fois pour mona ba kutani na Belleville ba yambani mais dans des choses comme ça ko luka ko sala ba poste oyo sans pour autant tenir compte il y a enjeu na temps obino boboza nango nga na lobaka c'est être méchant et pour na okende trop loin ba biso oyo même ba chaîne na biso et comment menancer heureusement toyebaki moi informatique mokie sinon mbele le gosse chaîne nga deux akali sous-te yamska yamso moko chumususo alela a dérangeant ngai alukanga butu pour na décanter situation moko ezala na chaîne na ye. Mais bato bazo sala biso bongo banani ba comédien ba o bacha ke biso tokuma bato ya Bellevue nga ba betanga 3 copies le white o ezala ke non quand tu as ça chaîne ekangami erozana ngo chaîne ekangami ezana ba frère rebelle bilongi na bango na chaîne nanga elekate ba frère rebelle même na miniature na tchaka bango te même na ba titre na tchaka bango te mais tout na bango to wela ni. Mais au komona ba microbe mo boy ba anti-valeur mo boy ba tiaka ba komona bango bango na ba selfie na bango na ba malewa na bango na ba boîte na bango parce qu'ils font quoi? Ils encouragent le mal, oui ou non? Oui ou non? Biso to pona na biso kozala na ba dinana lokola ba dinana ba représentaka de l'autre côté tant mieux. Biso to préféra kozala na ba Cardozo to préféra ko fana na biso na Belleville na biso ba benga ye hypocrite, ba benga ye lokola ye mutu dans loka Congo, c'est bon. On accepte. Mais laissez-nous aussi le temps de faire mon abisso. Oh, tout ça là. Nous sommes être grands et lancés kozalana paquet et lingi ko défi et ça définit pas la grandeur de la personne. Grandeur ya mutu ezalaka état d'esprit na oyo mutu azobimisa na mutu na ye.
En tout cas, avec tout le respect que je dois na bayaya nyonso, bayebi oyo basalaka, natina basala makambo wana. Bokagu. Voilà, voilà, tonton comme la souka émission. Bah tu vas pas retenir ni na passage d'une émission à l'élo, ceux qui va dédicacer ses alliés, ou dédicacer bah tu peux. En tout cas, que les gens arrêtent l'hypocrisie. Qui s'est commis tellement ma casse dans le théâtre, poison et commis ma casse, jalousie, n'en parlons pas. Banganga pena ba koma dans le théâtre, ba koma pena dans le théâtre. Donc c'est-à-dire, vous serez exposé. Le temps de Dieu est dans le kokaka en tout cas. Beaucoup ça là sous de l'autre côté. Moi je veux juste te demander na bateau, ba s'abonner na Belle-Vie Télévision, ba tala ba filmer ya Belle-Vie. On a remercié bateau nyonso ba tali émission au du début jusqu'à la fin. Et puis voilà. C'est tout, hein? Ouais, c'est tout. Aux allons bateau c'est l'élo non dédicacé bateau. Voilà. Voilà, merci. Non, c'est moi qui vous remercie, mon frère. Tu seras le bienvenu, disons. Voilà, moi je dis merci. Nadajum Taginasima Bilili pour Gos Kandi, cousin national. Maboko Pete Sogezali Mobala Précision sur le Minoria, Roya, son Robin, Ropesa, Ropesa. Natonton Ngala Pawaza Moraba communicateur, Yabela Production Tokuma. Na Banda Kunabino, pourquoi pas dire merci? Na Maman Flore, maman, il y a 4 enfants. Maman Langa, il y a 91. Na France, on a respect na yo. Pourquoi pas? Na Maman Patience na Belgique. Maman Eliane Lumengo la Charleroi. La maman chérie à moi si. Maman Claudine Bokatola. Maman José Lou Sadi Souma Vala Mouyemba. Bango Bazalaga Bazi à Londres. Pourquoi pas? Na maman nanga Bibi Kamba na bébé na Suisse, maman na Suisse Chanel Motema papa José na Bruxelles, Tantune Clément Mayala, Lolo Timbiki, Sandari Timbiki, maman Naomi Openge Bango Bazalaka. Na États-Unis, maman Rachouker, maman Marina Godwin, maman Marie Tabora, respect Nabino, maman Social Pani Tamboula Keto, na Paris, respect Nayo, le rassembleur de tout le peuple congolais na Évry, c'est président Jacques, respect Nayo Libango Nom Tessi, émission, tout le monde émission avec Oyasima. Bye.